Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Kuka kodija ngote eza na compte na banque moko na chambo na ngai et tout et ngana eza na carte na nga et nanda kwa na zalaka na kinanga et azana wale azobima te donc na uti komona mtu moko abimisi mbongo na compte na nga na bengi banque moko abiki oui effectivement mtu ayaki abimisi mbongo na compte na yo et na bengi le kinanga na ndako na c'est la place na chaka carte na parce qu'il y a pas une place na chaka carte te bali boso na c'est kende place vitala so mon carte na na bengi na pentite yo et le kinanga bengi ngabina nga oui crédit carte no yango na tiki makamna ndo sala na yeti na ndako ngamo na tali carte na bengi pe bango ba confirmer wa bi carte eza yo mais na carte ba bimisi mbongo bon na ebite nani asali bongo mais mon tour est on a un compte na ngai le bambo on a zwa on na mabe le bambo on a ngai na zwa ngo na kinduma o kinduma pesa musala na boite na risque ko mata ba avion na kenda ko shikisa batu na pesa batu esengo na famille riche na mukuti ke no lelo so na zana ngoti osunganga na zana ete na kana musalo na sala pona boko baleki na ngai na moi ko se pas biso na ko se justifier te ne ka ko rappeler muto abimisi mbongo na compte na ngai de la 10 na bo fena tourner na kati tournage moyo tourner za te po fallait na bimisa mbongo ya tournage yom toke na compte na ngai soko naibi mania au salité pour bimisa mbongo na ngai parce que ngai nde mutu naibi code o na beta na compte na nga na zo comprendre te zo lekela ngai comment mutakoti na compte na nga abimisi mbongo tandis que carte c'est pas na nga ça j'ai pas compris et on a pour ça na yeba pourquoi mutabimisi mbongo na nga na compte na ngai maboko na ngai katani na wote na za orpheline père na lela mutu te zala pasi zala nini na kate na TikTok na kate na YouTube na kate na lela mutu te na luka vina nga na ndenge na ngai na luka vina nga te na ko na ebiti na luka vina nga ndenge mutu tu abunda kana donza mapesa nga yom to zwimo na nga na compte na ngai soki bolimbo wana na famille na yo lo banzambe mutasala ote so mbongo na ngai ekela maboko ya moto nga na yebi nzambe alebisa mais so na yebi yo te soki na yebi yo te toyebani te na yebi manière osali te mpo ozwa mbongo na ngai na compte na ngai na oloba mingi te fo nayeba nano voilà nazosela lobi lokwa lo tozali ya 17h abimisaki yo na 15h tozozela lobi na ntongo nde na okende nayeba na bacaméra na soki na koyeba moto azwi mbongo na ngai so na reconnaître merci maboko ekatani te okatinga maboko te Zambe malamu Jehova Zambe malamu Mwaka kwa moto te Atika kwa moto te na mananiso Atika kwa moto te na pota na ye Jehova nanga Avani na ngwende na lola Jehova nanga yo Jehova nanga Abongi na loyembo nanga Jehova nanga la kate animba kate Jehova nanga la kate Jehova nanga yo kakanga Na beleli Jehova Na beleli Jehova Kolo nanga Na beleli Jehova Rafa Kolo nanga Kuka kodija ngote
eza na compte na banque moko na tia mbongo na ngai et tout nga naza na carte na nga na ndako awa nazalaka naleki na nga aza na wale azobima te donc nauti komona motu moko abimisi mbongo na compte na nga nabengi banque moko abiki oui effectivement moto ayaki abimisi mbongo na compte na yo nabengi leki na nga na ndako nayesi etala place na tiaka carte na nga parce ye pai place na tiaka carte te mba liboso nayebisa kende place etala so omoni carte na nga nabengi na appel video eleki na nga bengi nga bina nga wi crédit carte no yango natiki makambo na ndosala na ye ntina ndako nga mona tali carte na nga nabengi mpe bango baconfirme wabi carte eza ya yo me na carte oyo babimisi mbongo bon nayebi te nani asali bongo mais moto azwi mbongo na nga na compte na ngai loba mbongo na nga nazwa yango na ndenge mabe loba mbongo na ngai nazwa yango na kindumba okindumba mpeza mosala na boyi te na riska komata baavion nakenda kosekisa bato napesa bato esengo na famille riche te na motu te keno lelo so naza nango te osunganga naza na ye te naka na mosala nasala mpona bokola baleki na ngai na mwa liboso epa biso naye naka kose justifie te naye kaka korapele moto abimisi mbongo na compte na ngai gladis nde na bofai na tourne na kati tournage moyo tourne eza te mpo fale nabimisa mbongo ya tournage yo moto oke na compte na ngai soko nayebi manière osali te mpo bimisa mbongo na ngai parce que ngai nde motu nayebi code oyo nabeta na compte na nga nazo comprendre te ezolekela ngai comment moto akoti na compte na nga abimisi mbongo tandis que carte eza epa na nga ça je pas compris yango naa na posa nayeba pourquoi moto abimisi mbongo na nga na compte na ngai maboko na ngai ekatani nango te naza orpheline père nalela motu te ezala pasi ezala nini nayaka te na tiktok nayaka te na youtube nayaka te nalela motu te naluka vi na ngai na ndenge na ngai naluka vi na ngai te nayebi te naluka vi na ngai ndenge motu tu abundaka na do nzambe apesanga yo moto ozwi mbongo na ngai na compte na ngai soki bolie mbongo wana na famille na yo loba nzambe moto asala o te so mbongo na ngai ekela maboko ya moto ngai nayebi nzambe alebisa mais so nayebi yo te soki nayebi yo te toyebani te nayebi manière osali te mpo ozwa mbongo na ngai na compte na ngai non loba mingi te fo nayeba nano voilà nazosela lobi lokwa lo tozali ya 17h abimisaki yo na 15h tozozela lobi na ntongo nde naokende nayeba na bacaméra nasoki na koyeba moto azwi mbongo na ngai so na reconnaître merci maboko ekatani te okatinga maboko te ma Brigitte butu mobimba na nani te nabeta libaku lobi na butu nazoki na lisapika ya monene yaya melo naoka pasi na lisapika ya pamba nazoka nde pasi nzoto mobimba ezala babongo namela kisi sava likambo te ngai ma Brigitte na comprendre mama ntina nazoka pasi nzoto mobimba eza parce que bandeko na ngai na este baza na kimia te bazoboma bandeko na ngai na Goma bazoboma bana bapapa bilenge bakoko bato nyonso kimi eza te na bandeko na ngai na este yango na comprendre soki ozoki ata na lisapito na loboko nzoto mobimba koyoka pasi mpe ezali parti ya nzoto na yo bandeko na ngai na este bamama ya Goma bilenge tobosani bino te tozokabola mawa na bino na biso pasi na bino pasi na biso mboka na biso Congo Nzambe apambola ngo akabola ndamo na mboka na mboka me bango balingi kaka ya biso Nzambe kote la biso Nzambe azongisa kimia Nzambe apesa makasi na ba FARDC nyonso et puis apesa makasi na mokonzi ya mboka drapeau ya mboka na ngai ekokabwana te mboka na ngape ekokabwana te.
belle vie kandi la patron tant to ko leki na ngai ndeko na ngai mpangi na ngai ya makila biso balu bato benga on marché à momenu abimise loko na ebo marché à momenu ça veut dire na bois kaka nyoso tuté moi makila ça kana minu soko bois ki makila o ya minu voilà na mila ndambu donc belle ça loko na o mila ndambu na ye mais ya no mila nyoso parce que c'est loko na nga tant na zo e pas ndeko na nga moko na déjà na boy na groupe la faveur déjà ba financer nga déjà na Belle Vie TV film pe kala mingi te bo la na Belle Vie TV en tout cas kitoko nzambe azanaye et puis kandi la patrona neti na uti tournage na bela salaire a pesinga inga mona bi oh bela tournage wapi na Belle Vie TV kandi la patrona d'accord bon ba ko surtout kabone to bana problème donc voilà moi la tata nga maman nga maboke donc vous avez moi pas si pour na uti peut tourner kuto na kati anda kwa Belle Vie donc na temps on salaire mabiti OK donc moi mungina kama kuto zaina rondel na fonga enveloppe nga salaire matin ils ont non salaire matin bon à combien t'as ça secret salaire on va $40 dit Toyoka jamais le pas Jérémy le parce que $40 et bon Jérémy n'a y habité Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.